Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na ko partager video oyo pona ko partager makambo oyo Nzambe atie na partager na bandeko nyonso oyo bokolanda nga na video oyo to bondela pete Molimo Santu azala na biso na video oyo nazo partager to bondeli. Na kombo tata mwana pe Molimo Santu Nzambe na bomoi Nzamba bikamwa Nzamba mpuntulendo Nzamba bakoko na biso to pambolio to kumisio to neto leo po toza nyonso pona biso papa kolo kumama na o papa na souffre de vie o nga na za nango pende ko moko na moko akolanda nga na video o to pesi o merci kolo na bomoi kolo na bikamwa papa kolo na belio Molimo Santu za nanga na tango oyo kolo nazo sa video o papa yo nde kambanga yo nde dirige nga Saint-Esprit za na moko kolanda video o bana no esika bazali papa yo nde soso disa bango nini oyo lobeli bango na video o ba comprendre oyo zoloba na video oyo kumama sanjolama pambolama na mokonzi na nguya nyonso zo lokumu lelo lobi pe libea na libela nyonso na bonde bongo na kombo na mino misato ya bule tata mwana Molimo Santu amen. Bandeko na ngai napesi bino mbote lisusu bandeko nyonso oyo bolandaka nga na chaîne oyo ya Deline Télévision Nzambe amona moko na moko amona moko na moko. Bandeko na ngai na kosala video oyo pona makambo oyo nga nalobaka na ba video oyo yango nazo sala video oyo naza na ba audio na otela bino naza na ba video na kotela bino pona ba makambo susu ezali ke le biso tozolo bango makambo susu le nga nazoloba eza bien le nazoyoka ngo pe supa bato mosusu ezosala bien ezoko encourager ngai pe o nazoloba makambo ngo yango pe nazoya nango lisusu pa na bino po ete bino pe le bozoyoka bozo comprendre ke makambo oyo eza kaka mama Deline te mutu azomona ngo ke makambo oyo eza kaka mama Deline te mutu azomona ngo po ndeko mosusu mpe amonaki boye ndeko mosusu mpe amonaki boye mutu mosusu mpe amonaki boye ata eza mpenza meme ndenge ezaleli te me ezomonana ke ezokende kaka nzela moko nakobetela bino nanu je crois demo ekoki kokoka tomataki na bisi tozalaki na ser mosusu tozala na ye nde tozotambola na bisi tokutani na ser moko boye ser wana abandi kote ya biso na mokuse kaka abandi kote ya biso azoyebisa biso bandeko akomprendaki ayoki biso toloba lingala nde abandi siko kote ya biso andoyebisa biso abi bandeko na ngai soki mutu aloteli yo ndoto kufi toka komona o mabe te fo obondela obondela Nzambe alongola liwa po mipepa liwa ezoyebele na mokili oyo epi na mokili o makambo wana azoyebisa ngai afandaki na kiti oyo ezalaka na nsima chauffeur biso soko totelemaki po place ezalaki lisusu te na bisi wana otomataki nde azoyebisa biso bongo abandi kutu koteya biso alobi ke fo kobondelaka vraimen bandeko na nga tobondelaka pe totambolaka na kobanga Nzambe leo ozotambola na kobanga Nzambe makambo ebele ezoya ya mabe na mokili oyo Nzambe akobundela o Nzambe akoepargne na mabe yango tobondelaka ndeko wana abandi koteya biso abandi kolendisa biso wana nga nazotaleka bandeko na nga azalaki na basila milai tala manzaka tala suki na mutu ya jaune na pantalon na ye azoteya biso abi totambola na kobanga Nzambe mpona makambo ezoya Nzambe abundela yo bato bazala protege ezaka bao batambola na kobanga Nzambe epi na ba YouTube bato bazopesa ba message tolandaka yango bato balingi kolanda ba message wana te bazobake bato bapesa ba message na YouTube bazaka bato bayaka kaka kolobaloba binga nalandaka na ngai yango nalandaka bato bapesa ba prophétie na ba YouTube wana tolandaka azoyebisa biso azoloba nga siko na otaleka na kati na siko na loba moi moso vraiment ozo senti modèle azoloba onde ezowuta pe na kati na ye penza ndenge azoloba na biso ke totambolaka na kobanga Nzambe boye ezowuta pe na kati na ye penza
mais otali ye ndenge azali choko ya choko otali ye ndenge azali olobi o na kati na otalaka nga bi naolinga nayebisa ye ke ma sœur eza bien kotambola na obanga nzambe eza bien mais nzambe mpe alingi biloko oyo ozotia te mais naomona soki nayebisi ye ntango mosusu akoki komona yango lokola mwa critique moko boye ke na kritike ndenge atie biloko wana nazobundaka nga bite natike kaka tozoyoka kaka ndenge azoloba na bandeko na nga botambola na kobanga nzambe tozoyoke kaka nde après aye koloba alobi ndenge eza wana kutu ndenge ka ayebisi biso nazoloba nga mpe nazoyokeka tozoyokeka nde après naye kobimisa naye koyebisi nga bi master makambo ozoloba eza bien ndeko na nga makambo ozoba fu totambola na obanga nzambe mpona makambo ezoya mais nzambe ayebisi biso ke totika mpe kotiaka biloko oyo te totika yango eza mabe nzambe alingi biso tozala naturel totika babiloko kolata bapantalon bamaquillage banini nzambe apekisi yango mamo asusumuki atali biso no nde tozalaki abi asimbi moto abi ngai ye biso toyebisi ye wi nzambe alobi bongo mbamoka ayebisi biso alobi botika koloba botika eza kaka nzambe moto asali nga boye botika mpo nzambe esi alobaki na ye na ngai nzambe alobaki na ngai ngai ye botika eza kaka nzambe moto asali nga boye abi bosiko kotika pantalon na temps oyo na malili oyo mamose tozalaki na bibongo biso nde tolati boye malili eza te nga mona sa motema kuna bibongo olobi mpona pantalon bo maquillage sikoyo yango ezoprotege contre nini oloba te ko moi eza likolo yango fo totia maquillage to ndenge nini non bien malili elingi nini mpona non ozomona ale nde toyebisi mbamo alobi botika eza kaka nzambe moto alobi na nga boye en tout cas non nde koyebisa biso alobi bandeko na ngai me ngai makambo nga namonaka nga naza na nga kimbangise te naza moto église de réveil me makambo oyo nga namonaka soki nayebisi bino bondima ngo te nga mo mpe nakompranaka te mpo na nini namonaka makambo boye mpo na nini ngabi nini yango omonaka alobi omoni nga nde nalia ndenge nzambe alakisa bato mosusu barevelation boye me nga namonaka bapapa diangenda bazolakisa nga makambo namonaka badiangenda namonaka bakisolokele namonaka wana mosusu wana namonaka bapapa simoki mbangu kiangani namonaka bapapa na simoki mbangu atangela biso bakombo wana mbala moko abi nayebi te mpo na nini nga namonaka nde bango nga namonaka nde bango nga vraimen nde bango nde namonaka na bandoto na nga na bavision na nga bango kaka motu namonaka bamondeko tozalaki nalobi oyepa monaka bango te mama atali nga biya solo monaka bango nga na bi wi nga bi yo mpenza nde toza na nzambe moko ngai na yo oyo abi nga na komprenaka te nga nazaki mbangise te pourquoi babimelaka nga pourquoi bayaka koyebisa nga makambo pourquoi boye anzoloba abi ndeti dernièrement soki quelques jours 2 jours passé awa nalala boye nasisi kobonda nalala nabandi kolota ndoto nazolota ondie mokili mobimba mai tozalaki na mai partout bato bazocola na mai wana bato bazodinda babwatu moi ebanda kotambola likolo ale abi ye sikoyo atelemaki likolo ya mai wana azozwa bato wana akotisi loboko azwi mutu atie na kati ya bwato akotisi azosauve bato ye likolo abi na komprenaki te na ndoto yango nga nazodinda te ye ngai te ye abi nga nazodinda te na ndoto yango me nazozwaka bato nazosauve nazotiaka bango na bwato wana nde apres natombola elongi boye namoni bato misato bazokoya komona namoni bato misato wana bazokoya amoni bapusani pembeni nde aye komona ke ezalaki papa diangenda papa kisoloke na papa dialungana bango misato bazokoya boye koya bazokoya nde aye komona
mibale batikali papa Diangenda abandi koya vers ye mbamu ye akomi pembeni atuni ye papa Diangenda mpona nini ozotambola likolo mai ozodinda te abi ye mpe papa Diangenda azongiseli ye bongo yo mpe mpona nini ozodinda te oza likolo mai abi papa Diangenda mpe azongiseli ye bongo yo mpe mpona nini ozodinda te oza likolo mai ndenge nini ale bandeko na nga bolimbisi nde place na ye are na ye ya kokita ya ekoki asisaki koyebisa biso te me nazwaki quand même numéro na ye akei yango kobanda mokolo wana mpe nga mona alobaki nga bi te bana papa bazali bazotia nao bameshi bazotia nao boye misusu donc ile tozobondela tokoki kosalaka limité te bato kako base dépouiller bango nde baya bato kako base dépouiller bango nde baya wana kutu pe eta mosusu to se conduit pe na erreur mutu mosusu pe akoyela bino pe ase dépouiller na ye na ye me nzoka nde aza na ye na bino te aza na ye nzambe mona bino te yango nga mona alobaki yango nalobaki na video oyo euti olekana oyo nyonso omoni ke ata otiaka na yo bameshi nzambe eza likambo na yo na nzambe biso tozobondela nayebi ke nzambe ayokaka yo soki oza ya nzambe ayokaka yo yaka benga tobondela ensemble na nini normalement kutu fale tozala na biso kaka na ndako me mpona makelele na ndako yango wana tozalaki na mposa tozala libre to adore nzambe na biso tozokoyembela ye tozala déranger te mpona bavoisin todéranger mpe bavoisin te tozwaki mwasali moko kaka ya moke mpona kuna nde tozala à l'aise ndenge bomoni ke tosala baretraite na biso na sali wana tosala makambo nyonso kuna yango wana oyo omoni ke nde nalobaki ke oyebi ke oza mwana papa Simon Kimbangu ozoyeba ke oza nde nakoloba oza na poso bondela na biso yaka tinda audio na yo kobenga yo oye tobondela ensemble mpo ndeti ser wana na posa kutu vraiment ko tozwanaki balimero aya mpenza tobondela na ensemble mpo nayebi ke ye ndenge aza mpenza mwana nzambe moko na ngai ozomona donc yango wana nalobaki ke tokotala su te tosolaki na bato tozala na bango totala na biso te kaka bato base dépouiller bato basali boye te tobenga na biso ezala bato base dépouiller na bango te mayebi ke lere azoya place wana akokota na meshi na ye wana te akokota na pantalon na ye wana te ayebi ke na ke kosambela ifo alata teni oyo ya mutu oyo aye kosambela na libanda kuna soki olata ndeni ye mutu akoyeba ye na nzambe kaka ezaka likambo na ye na nzambe mpo namoni yango bato ebele oyo kutu base dépouiller na bango te me baoyebisanga mama Deline makambo ozobanga na ondima yango nazondima yango me bato mosusu oyo base dépouiller mpe bazobake non aza su na biso te boyeboye ok naye comprendre ke eza nde boye makambo eza nde boye bato mosusu baza bambuyere baye na bango kaka mpona koambuye bato en tout cas nzambe azwa lokumu mpona yango mpo toza na biso kaka na repeta yango lere nyonso ke banzambe baza na bango ebeye bato na banzambe na bango yango wana naye naloba ke tomoni ke ndenge mwa mwasi wana nde nabeteli bino lisolo mwa mwasi wana aza moto église de réveil aza kimbangisi te me amonaka batata Simon Kimbangu amonaka bango baoya kopesa bamessage ayebisi nga bi papa Diangenda ayebisaki nga kutu nasala jeune ya 60 jours naliaka légume na fruit nabondelaka amen nasukaki ka na 20e jour nakatanaki na nga mpo nabebaki nakondaki nde bato bakamwakamwa ngai yango nde nakataki na nga na kontinaki yango lisusu te yango wana nakoyebisa bandeko nyonso oyo bozokolanda ngai vraiment tobondelaka makasi totambola na obanga nzambe oyo azokomimonisa makasi na bana na ye tomoni paster na Israel Nash oyo aleka na EHP Media alobi ake komona papa Diangenda na place na este kuna esika bazobunda bitumba kuna amoni papa Diangenda kuna
yango na nga problème nazalaka nango na bandeko oyo bolandaka ngai batu mingi l'église de Réveil balingi te mama Deline aloba makambo ya kimbangu balingi te naloba makambo ya kimbangu batu balingi te batu mususu ya beglise mususu ya bakroyance mususu balingi pe te ngai naloba makambo ya Yesu naloba Yesu te naloba papa Simon Kimbangu kiangani te naloba pe papa Diangenda te mais et pourtant nga nazoloba makambo oyo ngai namonaka oyo ngai nayebi yo pe soko omonaka na Diangenda papa Diangenda te omonaka na oka papa Simon Kimbangu problème ya te lokola soki papa Simon Kimbangu oyo omonaka ayebisa o Yesu Masiya aza nzambe ya bapaya yo olobaka Yesu te opasola na Bible eza problème te ozomona eza problème te nga soki mutu azoloba likambo na alobi ndeti dernièrement nalandaki message moko ndeko moko azoloba vraiment alobaki makambo moko bien mais place ayi koloba ke Yesu Masiya te Yesu Masiya azala na ye te boye et puis alobi susu ke Diangenda ana bango baza mpona obungisa bato bango bayaki mpona obungisa bato babilo moko bongo kote wana nazalaki na d'accord na ye te mais kote ya makambo mosusu nazalaki d'accord na ye eza problème te nazwi oyo ya motu ya parti oyo ya lobi nazwi na nga parti wana parti mosusu natiki na ngai ozomona eza nango problème te eza nango problème te nga mpe nde nalobaka boye le nazoloba makambo ya papa Simon Kimbangu eza na bato mosusu mpe oyoka te kote wana mama Deline nga na olanda na ngai te mais soki azoloba nde makambo mosusu nalandi na nga problème mpe ya nango te ozomona mais ya kozala ke kokritike mutu koloba na mutu ke abungi ndenge aza wana abungi nda yo ozolakisa mutu mosapi ke abungi combien oyo ezozongela o boye ta mosusu yo nde mutu ozala kobunga kanisa misapi oyo ozolakisa mutu ye azala kobunga abungi nzela olakisa mosapi moko mais oyo ezozongela o boye eza combien de misapi 4 nyonso etikali ezozongela yo nde mutu ozala kobunga boloba na bato te ke mutu abungi tala siko pase Israel Nash kuna auti omona papa Diangenda na otela bino extrait ya video na ye auti omona papa Diangenda kuna bosela isu ba video bolobi ke tala abungi ake komona papa Diangenda aza mutu areve ake komona papa Diangenda bolimbisi ake komona papa Diangenda kuna makambo nini papa Diangenda ayebisi ye boyoki yango papa Diangenda ayebisi na komaka fourmi nakenda kobima na ndako ya Kagame kuna ozomona abina aza capable ya kozwa Rwanda na balusi bango bona na sisi bango na mbala moko ayebisi ke guerre oyo ezosila kala mingi te apesi ba instruction fo asala nani wana akoki kosala bongo se akufa kala toyebaka ye na nzoto ya bomoto se akufa kala soki azalaki na bomo ekutu lelo mbesi aleki deya ba 100 ans to aza mwana 1918 mais donc alingi aza na 104 ans biloko ya bongo pase Israel Nash ake komona papa Diangenda boyebisa nga nani wana donc bondimisu pase Israel Nash te bondimisu ye te ayela biso ba message ebele papa Jonathan aloba yango na moni papa Simon Kimbangu kianganya precisaki papa Simon Kimbangu kianganya bimelinga alobi na nga boye eza na YouTube ozomona donc soki bato bolinga kondima te eza pona peut-être bolingi na bino ka kondima te yangwana mais misusu eza ko batala ndeti makambo ya passé Israel Nash bazokendaka babandi komenase poka alobi amonaki Diangenda bandeko na nga poka alobi amona natiela bino na nango bolanda so olingi olanda o mobimba oke na EHP Media nde kuna okolanda yango mobimba na EHP Media eza mobimba kuna okolanda yango mobimba natiela bino ka ndambu oyo nazwi yango message oyo papa Simon Kimbangu to forcer pété et néo lobby que eza message oyo visionné kaka ye moko papa Simon Kimbangu so to sengi na ba chrétien qui parlent toujours d'ailleurs ce que je regrette un peu
wana Jésus mon papa ils ont juste la université kimbangiste ils ont la université kimbangiste ana éviter coïncidence mais ça là qui nazalaki te tant que qui fusion ko ba pesa onda permet ya ofini za la kaka université kimbangiste là ana éviter kasi so comme na université kimbangiste na bomo directement au monde Jésus mon papa kutana kende wana kutana passer drainage na kati ofini na tuza la Kinshasa non les afficher na si na ligne cette fois-ci ba kimbangiste tout la sabolingo wana c'est très important pour un message pour na papa Simon Kimbangu pour soutenir l'homme de Dieu on va difficulté za empêchement ezali tout ça on va combat de traverser na malo tout ça isaïe akutana na papa Simon Kimbangu pour azali lozo kamba église baptiste c'est vraiment très important voilà tout ça qui na premier message tout ça na message kaka moko ya papa na biso Simon Kimbangu et l'homme de Dieu alors message oyo azopesa ezali message oyo diangenda papa diangenda apesaki mpona este démocratique voilà mpona bosana te bana besoin ya soutien mpona baorphelin bandeko na ngai besoin mpona soutien mpona baorphelin to soutenir alakisi wana bolanda ngo mobimba video oyo ekozala bien na ehp media bolanda ngo mobimba donc vraiment passer Israël Nash ana besoin soutien mpona baorphelin oyo baza kuna na este vraiment oyo oza motema bolingo vraiment benga ye osoutenir vraiment nzambe wana akokanisela o vraiment yango wana natiaki mpe parti wana mpo boyebake ba vraiment na besoin ya soutien mpona bana botala yango mobimba kuna video yango bomonake vraiment faut kosoutenir bana wana to continue yango kozela Joseph. Normalement, on va vivre avec un peu tourmenté. On a pas orientation, on a canaka qui est l'infini. Mais ça, il dit, dans la zone, il y a beaucoup de salaté, il faut en obéir. Dans la zone, on a participé, on a participé pour la Est, la mission Moka. Tu vas bosser à la télé, on va pas continuer, Joseph, là, ma kina, dans le zoo. La côté qui est si capable de blessure, des guerres basales. Avant, mon toit, ça la blessure, des guerres, faisait la bounaki. On a signé un commis blessé. Mais pas tout le monde sont basés là pour reconnaître les thèmes. Mais mon ici n'a pas eu. On dit après ça qu'il y a un message à Liboso pour la papa. Qui m'a dit et puis à Kinza Kinga, on dirait qu'il y a une pression. Ce qui n'a sali un rêve à Koloba, il y a comme un angle sur le bas. On a côté Koloba, si Koloba n'a pas eu ma congolais, je pense au baquet, il m'a vendu Yamouri. Joseph a dit ça qu'il a comme un fourmi. A Kotakati et Sika Kagama Zali. Alors, il y a le Baboyaza qui est à Rwanda. A la capacité, il y a un belé à Rwanda, peut pas tout sous la qualité. Mais pas si les amis, Bandeko Bazali Bane à Mboka. Il faut pas zongana na Mboka parce que Awande et Simbi, Congolais Simbi, Mboka nyonso to mokimobimba Congolais Simbi. On est lokwa liboso. Yami bale, regret na ezali, bazo petela biso histoire na yete. Il fallait pas kotisa, senga ki ba kotisa. Histoire na ye na école tango bana bazo tanga ne to tanga banani banani badieko kao nenge to tanga banani histoire ekotite. Azale sengo mingi nenge bapesi mukolo moko ya ferie mukolo o papa Simon Kimbangu je me trompe pas soki akufaki mais bana bazana historique ya le passé na biso te oyo edekaki na nsima asengaki nga lisusu soki napesi message ya papa Simon Kimbangu kiangani kobima na ngai batiela ngai bapesanga bido ya mai ya ngamba ya 25 litre ntango nazokende Goma nakende na yango eza na esika oyo basoda bakobwaka mai wana mpo ayebisaki nga bitumba na biso ezokoma na nini na suka
wana misika ya moyena loba awa ezate pona banguna bazali bana mboka baosala nini bazolanda wana pesa sekra oyebisa basoda na bisika nini soki basoda bakokruara na ngai parceke bango moko basoda bazomonaka barealité mosusu bazolonga bitumba mosusu bazokomprendre ndenge balongi yango soka nde aza na nsima ayebisinga bitumba este ezosila mina mema mai ya nkamba wapi na este donc il faut nazwa plus ou moins 25 bidon mpona mema yango na este nayebisa basoda mpe apesainga baprécision ya bisika nini fale baboka mai wana ya nkamba nekimia ekokota mpe tokolonga bitumba tobosela makambo ake ya suka ayebisinga alobi baprofesi nyonso alobaka na oyo alobaka ava akufa bana na ye babosana yango te soki mobutu azalaka le tout puissant parce que prophétie ya kozala mokonzi ya mobutu otaka na moloko ya papa ya ngenda kuntima joseph mobutu atikala président moko historique na monde jusqu'à présent mpona baprophétie ya papa ya ngenda kuntima joseph ayebisinga bato bamona opamba te me bato mingi bakokanisa mpe oza liboma kende kozwa bino ya 25 litre na nkamba kotisango na nzio yaka nango na goma awa bisika nga nazobunda bitumba oyebisaka bana na ngai nyonso pato baza na mokili bango fo bazonga mpo baya kotonga nini puis ayaki suki oyebisa ngai kaka lokola maloba na ye ekomisaka mobutu epuis mobutu apesaka mboka na biso valer eza na jeune moko nzela kotanga kombo te lobaka jeune voilà lokola eza émission politique bakombo bato baoyoka ngo bazala jeune yango azali epuis azoparaître comme pauvre papa diange na kuti bazofabi liso na ye eza likolo ya jeune yango oyo aokamba lisusu liso na ye eza likolo ya jeune yango oyo aokamba lisusu mboka oyo ye atie lembo na ye na jeune wana valer respect na biso kozonga lisusu makasi koleka meme seri ya mobutu jeune yango azali na adresse toyoki ndenge papa diangenda ayebisi ye abi atie elembo na jeune wana ye nani oyo aotie elembo kati na mutu en tout cas te makambo bonzambe ekomi na elengi moko bokoki koimagine te makambo bonzambe oyo ekomi na elengi moko bokoki koimagine te boyoki bino moko papa diangenda akomaka fourmi aketi na Rwanda boyoki bino moko alobi ke kala te guerre ya este ezosila ayebisi akende kuna azwa mai akena abi message oyo apesi ye moko pasa ezali na chalobian message oyo apesi ye ayebisa papa Simon Kimbangu Kiangani eza message moko ekosauve humanité ekosauve mboka Congo eza message moko ekosauve humanité mobimba boyoki yango siko mutu wana aza nani awa akufa akufa tala ye wana siko akemonana kuna soda azobunda kuna na este abiyaka na mai wana kamba awa esika nga nazobunda bandeko na nga nzambe aza nzambe papa diangenda aza capable ya koloba ye moko pai ya papa Simon Kimbangu Kiangani aza capable me azaki na posa pase Israel Nash akende kamba lelo o pase Israel Nash akomi menacé na ba pasteur ya Congo bapaster ya Congo bayebi ke bango si babunga nzela babeba bayebi kie Kimbangu kie diangenda kie papa Simon Kimbangu Kiangani na otela bino ba video miko ezo ya suna osela bino ba video musu bayebi bapaster wana bayebi nani o papa Simon Kimbangu Kiangani azali bayebi ke nani o papa diangenda azali siko bango lokwa si babunga na bango bateka dia ba am na bango likola bisengwa mokili oyo yangwana sikoyo bango ndeka mutu bazobundisa misala ya nzamba mpuntulendo na Congo bazobundisa misala papa Kimbangu na Congo ba pasteur wana yango moni bazobundisa pasteur Isaïe Nash po bayoki kalobi ke amoni papa diangenda bakomi ko menacer
ozomona donc omoni bango passage Isaïe Nash yona koloba na bandeko mususu o bokolanda ngai soki bokutani na biloko ya boye ngolu o passage Isaïe Nash azwi koya nango na media te koya nango na media te koya nango nanu na media te sala likambo nzambe alobi no sala likambo papa Simon Kimbanga alobi no papa Diangenda papa alobi no sala sala yango so apeso ba instruction ba directive moko sala yango nano sali yango silisi aloye na ona media oye koloba ndeti ye normalement akoka sala luki ata ba kimbangiste ake na ba église kimbangiste toki ke ofelina na eza pembe na église kimbangiste nga okende kuna na posa na kende kamba po naza na message nakuta na anga okende kuna akemba mo po na moma oyo nzambe kaka batela ye omoni yaka na ona na ba YouTube obandi no koloba na onde ka toloba Yesu boye Jésus Yesu ndambe alobi nzamba alobi mais oya penda papa Simon Kimbanga alobi oya penda papa Diangenda alobi obandi bitumba babanda kobundisa o ozomona banda kobundisa yo ndeti nga mama Deline na milobelaki kutu te kiye papa Simon Kimbangu mais tala déjà bande koloba batu dia bakoma dia kobundisa batelemeli voix même baloba mais mama Deline o fu bakanga ye pozo bungisa bato ebele nzela fu bakanga ye muto azo parvenir kotia commentaire quelque part que fu bokanga mama Deline pozo bungisa bato nzela si to mona ba Deline sikutu bangwana bakangi bakanga nani bato bapasser ebele oyo kutu tozoyoka bagege banini si bakanga ta pasteur moko nani osi bakanga ye mpo azoteya makambo eza na nzela te to eza na bible te nani si bakanga ye mais moto alobake Adeline ofu tokanga ye eza spirituel bayi bakanga nga spirituellement moto azoya pendako azoya penda commentaire mama Deline nakebisi yo nakebisi yo komeka no kutu koyela biso te un jour oloba na biso ke Kimbanga aza nzambe okebisanga bongo yo nani yo nani okokebisanga ke koloba te nakebisi yo komeka na o lisusu komeka na o kutu te wana kutu nanu nalobi te deya basantaki ke mwa moso aninga aloba na monde na banga ténèbre de basi yebaki ke moso tokangaki ye munoko tokangi munoko meto ye komona kende nzoka nde bokanga na bino ngai te ezaki temps ya nzambe temps ya Kimbangu funa loba temps lere ekoki ye moko abina nga siko loba tozomona passé na biso Israël Nash tomoni amoni papa Diangenda azobunda po na mboka biyebisa bana na nga bazali banda mboka bazonga papa Diangenda bitu bayebisa bana na ye do babiso o toza bana na ye tozonga do ba o bakozonga aza mwana Diangenda oza mwana Diangenda to kotika na mboko ozonga na Kongo Diangenda te ozonga na Kongo Kimbangu te oza mwana Kimbangu to kozonga te bo bana Kimbangu ebele bayebi na bango mpe teke bazala bana Kimbangu tozonga na bino ndele bokoma na Kongo boya comprendre ke nazaki nzoka mwana Kimbangu na banda koyeba te boko regrette batanyo nyonso bo perdre o bobike na Olanda so mama Deline te po nazo mona zo baka Kimbangu wana o regrette sikobi so na lande na mama Deline banda période wana bena muma o na koma musika po na Deline te to kolobela makambo ebele toza nango to loba avant que ba courant ne katana toza mamba oloba opendo omona pe ke pesi biso ba directive epesi biso ndenge nini ya kobondela ndenge nini ya kozala ndenge nini ya kozala na bonzambe c'est ça donc vraiment nzambe aza na biso ya suka na ina tiela bino su audio moko boyoka yango audio oyo boyoka yango nyonso eza kaka pona bato o situ ya réveil bato église de réveil ebele oyo bozolinga Kimbangu te bozosala erreur bozela naza mambo mosusu na oloba ngo na video oyo te donc bato bozosala erreur oyo bozolinga Kimbangu te eza na bato mosusu baye mpe bakoma olinga Kimbangu me baboyi Yesu
wana bango mokaka biso toko juge na biso batu te ke bango baza kobunga bango baza boye te yango mpe nga mpe nalingi na nga te mutu aloba nango mama de nazobungisa batu na boyi na nga mpo nayebi te naobungisa na nga batu te nazomema batu nde na bosolo ya bonzambe kimbangu. C'est ça. Ya nzambe mpungutu lendo kolo Yesu papa kimbangu nde wana oyo nga nazomema batu o bakoboya na bango nzambe kaka aza na moko na oloba pete ko bango boye o babungi o bazongi boye te nga moko nayebisi bino mutu na bameshe na ye na mutu me tala makambo oyebisa nga. Donc eza kaka batu ebele baza nanu na boyebi te, ignorance eza no tellement makasi nzambe ka sunga bango. Donc c'est ça. Toyoki biso moko makambo pasteur Israël Nash alobi nayebi te so bozwi yango ndeni so boloba ndeni so boloba pe Yesu sabungi nde akemo na diangenda nzambe na yo nani nzambe nanga kimbangu nzambe na yo nani nzambe nanga kiangani nzambe na yo nani nzambe nanga diangenda nzambe na yo nani nzambe nanga kimbangu botika nalanda nzambe nanga kimbangu kiangani ye molimo santu. Alléluia. Nzembo wana yemba yango chaque jour biso na oyemba yango naza na esengo na motema na ya koyeba nzambe vraiment nzambe aza tellement malamu. Natila bino audio oyo botika nalanda nzambe na ngai kimbangu kiangani ye molimo santu boza na obimisa yo nzambe na yo nani nzambe nanga kimbangu nzambe na yo nani nzambe nanga diangenda nzambe na yo nani nzambe nanga kimbangu nani nzambe nanga kiangani botika nalanda nzambe na ngai kimbangu kiangani ye molimo santu. Bato be bakomprana te mama Deline mpenza tobanda kosambela nao awa pe mama Deline yo mpenza boye ndenge nini nakomoloba boye bokotama bondeli botuna nzambe likamni ezwi mama Deline bokotama bondeli asala bino mpe ngolu o asali ngai ya koyeba véritable Dieu tote yango. Mbote na bino bandeko na ngai nyonso bakimbangiste ezali ngai mama Angela Bamweneko nazali aza kimbangise mwana mwasi o me toyoka mamba olobeki ointeresse biso toyoka mwana koreki na commune de Matadi nazali mwana Matadi naza kimbangiste ngai nazwaki révélation ya tata Simon Kimbangu bambala misato vision wana yeli ngai mbala misato pe na kati ya vision wana bazo koyebisa ngai ke il faut nalobela bandeko na ngai nalobaki te sikoyo ntango ezungeli ngai na 3e fois nde naye kolobela bino bandeko na ngai ebandaki boye na mbala liboso nayokaki mongongo ebengi ngai na telefone elobeli ngai mwana oyambi telefone okanisi ete mobali na yo moto abengi yo ngai nalobi te nayebi te nani oyo moto abengi ngai nayoki mongongo ya makasi elobi ngai oyebi ngai te me ete nayebisi yo eyebisa bandeko na yo nyonso oyo bazokotala yo mpe bayoka yo eyebisa bango ke etikali moke mpo na bino mokili etikali kaka moke oyo nayebisi yo nde olobela bango nalobi nakobanda olobela bango ndenge nini alobi lolenge oyoki nde ololenge olobela bango po ete oyambi telefone okanisi mobali moto abengi yo me soki oyoki mongongo ya nzambe ekoki koyamba te nabilimbisa ngai tata po ete nayebi te
wana eleki na mbala mibale naye kolala namoni lisusu bavolcan ezali kobima likolo bamontagne ntango moto ezobima likolo bamontagne ezokopanzana bisika nyonso mpe ezokotumba bandako biloko nyonso ezali kotumbama. Alors ntango moto wana epeli makasi etumbi biloko nyonso mokili bamontagne wana ezali kobaluka mabele ezali koningana ngai natelemi esika moko nazali kotala bato ndenge bazokokufa ndenge bato bazali kokima bambangu bazali koluka esika ya kokende me esika ezalaki lisusu te ntango moto wana esili kopela biloko nyonso eziki nayoki mongongo ya tata Simon Kibangu elobi na mapata elobi ete mwana na ngai omoni ndenge bokosuka na mokili makambo omoni yango eyezo koya kosalema yo otelemi wana ozwi message oyo kende olobela bandeko na yo nyonso po ete bakoka koyoka mpe bayebaki makambo oyo yango ezali kosalema bomilengele mpe moto na moto atala motema na ye esika auti mpe esika akomi yo moto telemi wana mpona koyoka message na ngai eza te koza kobonga yo mpe ozali moto ya masumu me kasi na ye nde epa na yo mpona kolobela yo olobela bango nalobi tata matondi mingi kasi nakoki kosala nini po ete nalobela bango alobi lolenge omoneli ndenge mpe olobela bango nalobi tata biso nyonso tozali bato ya masumu ye alobi ete ya solo bino nyonso bozali bato ya masumu bino nyonso bozali ya kobeba kasi ntango osali likambo yeba kosenga bolimbisi ntango ozokolala sengaka bolimbisi na tata nzambe alimbisa na nyonso osali po ete moto soki asengi bolimbisi na ngonga wana azalaka ya kobonga soki likambo ekwei ekuti na makambo wana osali eke osengi bolimbisi te okoki kokwela na makambo oyo moni yebisa bandeko no soki osali lisumu yeba kosenga ngo avant olala okoki kolala na makambo oyo osali na moi te il faut osengela ngo bolimbisi na ngunga ya pokwa nalobi tata na ngai matondi mingi ngai mpe nazali ya kokoka te alobi ete bino nyonso nayebisi bino bosengaka bolimbisi po ete likambo ntango ekokwei na ngunga ndenge ya pokwa bino nyonso fo bosenga bolimbisi avant ete bolala nabi tata na koloba nalamuki na ntongo nalobi kaka na bato ndako me libanda nalobaki te mbala misato eyelinga lisusu namoni susu kaka moto wana ezali kopela makasi lisusu koleka mokili mobimba moto epeli bato baza koluka kaka esika ya kokende kasi bazwaki te moto ezali kotambola na banzela nyonso ya bakartier ezokoleka ndako oyo ya mabe etumbi ekoti etumbi ndako ya malamu moto eleki na molongo eke na ndako ya mabe etumbi donc bisika nyonso oyo ya mabe moto wana ezalaki kotumba yango mpe bandako etikalaki ka moke po te bandako nyonso ezalaki ya mabe etumbamaki alors ntango naye kovanda natali boye na kote ya fleuve Congo na Congo central na Pont Marshal nayoki mongongo ya papa Simon ezali koloba kuna ntango alobi kimbangiste oye bango nyonso bazongisi oye alobi lisusu papa Simon Kimbangu kiangani oye mokili mobimba bango nyonso ete bazongisi oye 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 les princes de la paix balobaki te ke papa Simon Kimbangu kiangani mwanda vilamba ekoloba prince de la paix elakisi ete ezali koya bongo mpona kopesa biso kimia ye tata Simon Kimbangu azali mokonzi wa kimia po ete ye na kopesa biso kimia lolenge wana ntango bamoto wana esili kopela mpe bato nyonso bakufaki ete bato ya moke kaka batikalaki bakimbangiste bato nyonso bazalaki wana ebele bazalaki bato ya église de réveil bazalaki na molatu na bango ya mabe kasi ete alobi ke bato oyo naponi bango basala na ngai alobi ete mwana na ngai makambo oyo omoni yango ekosalema nalobeli oyo na mambala misato yoka nzembo makambo nalobi na nzembo oyo naloba deja na nzembo yango ekosalimela bino tikete ba angelo bayembela bino nzembo na bandi koyoka nzembo ebandi koyembama kalwe nadia kabanzenzako momambume na yeto wao longwa lulongwa ngabe
luka maluka mwanga luvingile damuda nene dieti kwiza mwa munza vita ya nene ya kala mosolu vuva malwizi din wetete ya kamule manye yokundi weti monako kalwena dia kabanzenza ko mumabumena yetowa longwa lulongwa ngabe no kamaluka mwanga luvingile damuda nene dieti kwiza mwa munza vita ya nene ya kala mosolu vuva malwizi din wetete ya kamule mange yekundi weti monako tango nzembo wana esili koyemba papa lobi te oyo nalobi na nzembo yango mpe nakoya kosala ngai sikoyo tango namoni mbala misato wana ekoki na bite nakoki kobomba yango te po eza mokumba soki nabombi yango ngai nakozama na problème tango ye papa simo asilisi koloba bongo wana nyonso kimia ekoti na mokili mobimba po ete ye moko mpe alobi ke kimia tango esali bongo ekoti na mokili na bino mobimba me kasi bato bazalaki ebele te bazalaki ka moke yo ndeko oza koyoka ngai message oyo napesi yo yeba ete bapesi yo yango na motema na yo otala soki oza wapi obongami to obongami te papa azali koloba ete nalingi nasala likambo na ngai mena kotala bana na ngai bazali kosumuka makasi yango naza kopesa bamessage oyo po ete moto nyonso azala pati mpe amibongisa lolenge nzambe alingi po ete asepelisa biso merci mingi na bino nyonso bolandi ngai bandeko na ngai kemangista bandeko na nga boyoki bien ndenge alobi nga nayebisa bino nzambe alobaki na Congo tozala mokie yango alobi ke bokobota nde ebele na ofungola mabota ebele na bato batikali ya kobota bazongela kobota boyeboye toyoki yango asero alobi yango alobi ke lere bamoto ekitaki ezikisaki bato ebele bazikaki ale oyo batikalaki wana bato bazalaki moke bakimbangisi bazalaki moke me bato areve bazalaki ebele ndenge ye alobi ozomona donc elingi elobake ndenge ka tolobaka ndenge ka bakimbangisi balobake bana ebele ya papa Simon Kimbangu baza libanda yo oyo oza libanda mais ozolinga ngo kutu te ozolinga kutu koyoka ngo te en tout cas kota mabondeli otuna nzambe so oza mwana nzambe na otiko te mpona temps oyo azotika bana na ye te azotika bana ete yango na ndeko na nga mwasi ndeko mobali oyo ozolanda nga na temps oyo soki ozotambola na obanga nzambe te banda otambola na obanga nzambe mpo makambo ezoya nzambe akoepargne ka bana na ye na Congo wana ezaka oyo baotambola na obanga ye bato baozonga Congo tozomona donc vraiment faut kozala makasi vraiment yango kana nalingi na partage na bandeko nyonso nzambe amona moko na moko ngai mama Deline soki naloba Simon Kimbangu kiangani mpo na mona soki nalobaka papa Diangenda mpo na mona soki nalobaka Simon Kimbangu mpo na mona Yesu Masiya mpo na mona yango ozomona ke doki tomona kake donc nzambe azalaka na moko azalaka na biso na makambo nyonso tolobaka nzambe ka akompanye biso mpo ye moko ayebi nyonso ayebi pourquoi bato mosusu azolakisa bango boye bato mosusu alakisi bango boye bato mosusu alakisi bango boye ye moko ayebi pourquoi ozomona ye moko ayebi soki eza na ndeko mosusu peut-être oyo nzambe alakisa oke Yesu Masiya azala te na mokili oyo avivaka te na mokili oyo azalaka na ye te wana eza yo ndenge balakiseli yo so mpe moto mosusu nzambe ayebisi eke te Simon Kimbangu azalaki na ye kaka simple prophète azalaki na ye kaka prophète eza nde balakiseli yo toyoka yango mpe bamessage mosusu bato batindelanga bato bazopesa message babi Simon Kimbangu ndoki Diangenda ndoki mama Mwilu ndoki Kipavita ndoki quelle abomination Yesu wana penza nde eza blasphème ozomona me eza ye ndenge azwili message na ye ndenge azwili message do mutu na mutu ndenge azozwila message na ye azoya azopesa
donc oyo akozala d'accord nango nzambe merci oyo mpe ozala d'accord nango te ye moko kaka moto ayebi mpo nzambe mutu azodirige mutu na mutu ye mutu azopesa mutu na mutu message donc nzambe donc lenga na lobi nzambe donc nzambe oyo anga azopesa nga message na ndenge wana nzambe oyo ya wana kuna apesi message na ndenge wana nzambe oyo ya boye apesi message na ndenge wana donc nayebi te donc eza kaka ndenge wana yango wana ngai nazokoloba makambo oyo nga nazokoloba na ngai vraiment nzambe azala na moko na moko yango kana ndenge na partage surtout ya koyebisa bino vraiment ke nzambe azali papa Simon Kimbangu Kiangani ye wana kaka papa Diangenda ye wana kaka papa Simon Kimbangu oyo ya liputa papa Simon Kimbangu oyo liputa ye wana kaka papa Simon Kimbangu oyo tomonaka jeune wana bato bakomplike wana aza na ya ngai oyo namonaka mpo na nga eza plus makambo oyo namonaka oyo nazoyoka nazokomplete ka kokompare kana oyo nazomona oyo nga namonaka ezokende ndenge moko ozomona en tout cas nzambe azala na moko na moko mpona pasteur Israel Nash na opesa conseil na bato mosusu omoni eloko ya bongo koya nao na media te koya nao na media te akoloba tala boye ozala na risque makasi na olobi mpe na adresse wana coin oyo ya Congo azofanda eza très dangereux makasi bakoki mpe kokanga mutu lakisa biso place azali boyeboye bamenance mosusu to evitaka yango me nzamba mpuntu lendo abatela ye aprotéger mpenza bundele tumba nyonso ya butu mpe na moi ata tolelonga donc biloko ya boyo na ngai nalobake ndeko msumba nsima soki okutani eloko ya bongo koloba nanu te kende nanu mbangu na kamba sala no makambo nyonso batindi yo so osisi kosala makambo wana nde oye na réseaux sociaux olobi ke tala nasalaki boye namonaki Diangenda atindaki nga boye nazongisaki boye nde oye koloba wana baosala okutu ni batata babamina so osalaki dia mambo batindaki yo se esalamaki donc yango wana kaka conseil mpona kopesa na bato mosusu mpona pasteur Israel Nash eza mpe trotard te eza kaka kokota mabondeli nzambe moko kaka yebi nzambe afongola nzela mpona ye vraiment akende kamba mpo bandeko na nga likambo mosusu oyo ekoki kosisa guerre wana na mwa oyo to mwa oyo ezoya guerre epesili mais soki kaka tosali yango ndenge esengeli te tokomema susu eloko ekosila nango na 2 mois toke nango na 2 ans mpe eke ti 2 ans soki eza pasteur Israel Nash nde nzambe aponi mpo asala eloko wana o papa Diangenda atindi ye eke soki kale ezali bablocage eyali bakale mpona kokoma papa Simon Kimbangu Kiangani eza sikoyo nzambe ta mosusu fo apona su mutu mosusu apona sikoyo mutu mosusu ntango nini ekozwa mpe ta mosusu 2 ans lisusu yango nzambe asunga vraiment biso makambo nyonso eleka bien kimia towana mposa kimia na Congo na biso towana mposa kimia ekota vraiment na Congo vraiment nzambe amona moko na moko natiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko amen.